Mbote na bandeko nanga nyonso ya République démocratique du Congo. Lelo toza jeudi 15 juin 2023 na ngonga ya 19h na mboka Paris. Nga wabino JPK Jean-Paul Kassende, lumumbiste pur dire est vrai. Bandeko bolandanga malamu. Dans quelques jours, Tokoko Kissa, 63 ans, il y a indépendance Yambo Canabiso. Lissou Soupé, 98 ans de naissance. Donc, 98 ans de naissance de Patrice Emery Lumumba pour Abotamaka le 2 juillet 1925. Pour l'indépendance Nabiso, le 30 juin 1960, Nambulo Yotokokisa 63 ans. Nazako s'adresser na bato oyoba komekaka lelo kosala politique. Ils ont droit na bango le plus absolu. Mais, bandeko, bokotaka na politique na bozo bate, soki ozali initié te. Soki pe ozali na idéologie te. Na moya lelo na komonaka batu ebele. Bakomi komona fonction politique. Lokole ya député national, ezanzela mukuse bazwa bomengo. Raison pour laquelle lelo, Congolaises et Congolais nyonso, et loko aliboso, il faut à la candidat, il faut à la candidat. Pourquoi? Parce qu'à Monique batu ebele, oyoba ko salaka musala wana ba ko zwaka mbongo facilement, bana ba avantage. On a koki ko détailler pour gagner du temps. Alors, na lingina ebisa bino boy. Biso na politique, il faut kozalaka na idéologie, il faut kozalaka initié. Tout ça là, très attention na bozoba oyo ba kotisi donc ekoti na mboka na biso na ba politicien oyo balingi mboka na biso te. Hommage na ba pionnier ya indépendance ya mboka na biso, en grande partie aux nationalistes lumumbistes. Na kimukuse na lingina ebisa bino boye. Élection et pas na biso. Comme tel. Tango biso après indépendance, élection comme tel et pas na biso et bandi na 2006. De tomoni indépendance plutôt élection et salami na eloko tobenga commission électorale indépendante. Na 2006, pardon. Ezalaki problème mboka na biso elongwa na pasi. Parce que effectivement, après avoir to kimisi dictature ya Mobutu, to bandi expérience électorale ici ka bapona kabato. To salaki bozoba, buyoka bozoba wana. Na 2006, to zalaki na parti d'opposition MLC, ya minene, MLC, ya Jean-Pierre Bemba na UDPS ya monsieur Etienne Tshisekedi. Pouvoir na tangwana ezalaki bato ya PPRD. Tango tolobi tokende aux élections, mawa mingi UDPS apesi ordre na bato na ye basa enrôler te. C'est-à-dire que à 4 mois pouvoir ya opposition. Raison bokoyeba yango après. Élection wana dans 2006 tozaki na chance, c'est parce que ezalaki élection à 2 tours. 2 tours. Tango UDPS a se retiré, MLC a komiye moko. Tokei donc na deuxième tour, motomoko akokisaki ba pourcentage ya kozaleli président ezate, ba bandi ba alliance. Bien sûr, Jean-Pierre Mbemba na MLC yemoko, azaki na mbongo ya kopesa idemo ya Zangate ou bien Palou ya Antoine Kizengate. C'est tout à fait normal. Donc, PPRD, ba ki na pouvoir, ba sali alliance na Parti solidaire, non, plutôt na Palou, na idemo. Président Joseph Kabila Aleki. Qui a facilité l'élection, il y a président Joseph Kabila Kabangi. Ce que Boutali, ezali retrait à UDPS. Tout le bakapé, il y a solo. Ok. Problème est ezalité. Raison nini pour Nanga, c'est parce que UDPS, il y a M. Etienne Tshisekedi Bazako Linga toujours base à la leader et opposition. Ok, na Tangowana, ce qui est élection vraiment ezalaka. Non, plutôt, ce qui UDPS à Lingaki pour se présenter, UDPS à Lingaka les KMLCT. Malheureusement, je dis malheureusement, Tango,
Donc, PPRD, hein, enfin, na balien na bango bazou pouvoir, ba verrouiller constitution. Au lieu, élection, ils ont 2 tours, élection est commis tour moko. Donc, facilité bango, c'est tout à fait normal. To commis en 2011. 2011, UDPS a se présenté. Bon, monaki, M. Tshisekedi Alobi, Yemoto, Alekaki. Et pourtant, il y a Alekaki parce que Alekaka Alekandengeni. Parce que Bato Moussouso Balingaki pour soutenir le MLC. Comme ils n'avaient pas soutenu en 2006, Bango Pe Baboyaki. Donc Alekaki n'a été Joseph Kabila Kabangi Aleki. Donc comme en 2018, normalement, 2018, Joseph Kabila, moyen ça là, 3e mandat, Ezala quitté pour Azakina choc Makasi. Effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que UDPS, Jean-Pierre Bemba Bimi Boloko, moi, s'est présenté, Ezalité derrière Koutou, à se présenter quitté. Donc, facilité, Ezalaki, il y a Félix Tshisekedi, candidat de UDPS à l'ECA. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, bientôt, Botala, Tozo Kende, en 2023. Curieusement, le pouvoir précédent à Joseph Kabila Kabangi, Bangonde, il fallait bazala na opposition démocratique. Ndenge zalaka partout. Mais bon, Monique Bango FCC Ekoufi. Kokamwa, bato nyos bazaki na PPRD les loyo, moto na moto, a commis la parti politique na Bango. Le pouvoir actuel basali Union sacrée de la nation, bato yo balingaki koza na opposition démocratique ndenge na zoloba, Bango nyos bazali ba signataire, ya Union sacrée. Donc en 2023, Tembezalité, ba facilité, président, Antoine Tshilombo Tshisekedi Aleka. Donc, kuna Tembe ezalité. Mais problème ezali nini? Dans tout ça, ceux qui botali malamu, peuple, bisonde toza comme monaka pasi ya koleka. Ezali, je ya batonyon so wana. Nde na lubaka, opposition azate, na mboka wana. Ezali, je na bango. Lobiyo, non, le longai, lobiyo. Ezali, liziba ya bangando. Poto bika. Pour que tous alla bien en mboka wana, na ebisi bino vérité, il faut qu'on crée forcément ko politique oyo eko barré na 2028 nzela na bato nyonso wana. Parce que zali kaka na bango bayoka naka bayebi. Bayebi. Oyo Patrice Lumumba zaki koloba, les valets des impérialistes, bango wana. Nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple. Yo zalaki na opposition, au lieu sala makambo koleka. Parce que zaki ko reprocher moto na pouvoir ozo sala yangote. Yo pe lisusu, omoni ke bakoisi yo. Soki omoni ke bakoisi yo na ndenge ya mabe, zala na opposition. Non, oza na opposition te. Donc biso yembele ya ndenge wana tolingi yangote. Raison pour laquelle kofungulisa kabino, nazo fungulisa bino miso. Bino bato bozo sala politique. Ou bien besoin ça la politique parce que bolingi koza ba fonction na mbongo bo sepela kandenge bato ebele ezala pouvoir ya kala ezala ya lelo bazo sepela parce que ezali mbongo mais soko tali mbongo wana papa ezali kaka pona bango. Phrase Lumumba alobaka le 30 juin alobaki l'indépendance du Congo sera le centre de rayonnement de l'Afrique. Ezalité. Bon mona na moya lelo. Soki to sali sondage tutuni to kolobano ba belge bazonga na kosite. Donc na yebisi bino mongongo obino bozo yoka. Na kolubaka na bino vérité. Bato ya solo bakoki jamais na moya lelo au lieu balubaka. Mais bokokota na assemblée kuna bokosa lelo komo kote. La preuve en est que ceux qui botali na assemblée à lelo aucun lumumbiste pur dur vrai azali. Bakolinga pas azalate. Parce que bayebi ke ata député moko ya ndengo wana leki akoloba makambo na ye. Bango nyonso comme luxe en politique. C'est que nous appelons le mouboutisme et pas de l'élégance en politique, c'est que nous appelons le lumumbisme. Parce que l'élégance, c'est question d'éducation. Luxe, c'est question d'argent. Donc, to fungola miso, ça ne sert à rien du tout de nous précipiter que salaka, ba parti politique, ba structure de soutien, ba comité de soutien, ceci, cela. Plus bozo sala biloko andenge wana, plus boko sengaka batu wana mbongo, plus bako sombaka conscience na bino, plus bozo teka mboka. Lumumba elongo ba compagnon na ye bakufela ka mboka wana po tozana lokumu na biso. Biso tozana espoir.
toza na espoir. Uhuru Patrice Lumumba.